ezambala liboso te prestation ya ba juge ayaka pété eza habitude na ye eza comportement na ye o professeur wana na ebité nde cours ya tanga na campus na université ezalaka na ebongo yo omone kaka mission na auti kende na Lubumbashi pour que kotuna nini autorité ne morale ti lelo ya melaka na mabele ya nini ya Kabila il faut Kabila yebisa ye elo basolo na Kabila ngana yo to ebité mais ye moko ndako yebisa biso oyo basolo na Kabila papa Fati papa Béton yo za papa biso oyo ke la base nde makambo tolingi lisusu pa premier ministre ya batute ya ba commission te Mbote na bino nyonso balandi ya magazine actualité du jour wana vraiment ba abonné nyonso ya chaîne Pelo Pro TV topesi bino mbote place ezwami bino nyonso bozolanda biso à travers le monde na mikili ya poto lelo tozali vraiment na mokolo oyo peuple congolais azelaki vraiment la motion ya censure sur le gouvernement Ilukamba oyo penza na minute tozoloba boye eza na 333 députés oyo baza déjà na kati ya salle ya bureau d'âge oyo baoti déjà kokota pe plénière déjà et bandi pona komonisa peuple congolais oyo bosengaki yango nde oyo mokonzi ya mboka Fati Béton azali bongo kosala pona ko répondre na situation sociale économique ya ekolo et bongo vraiment pona kotala bongo nini oyo peuple azosenga lokola ye moko alobaka toujours le peuple d'abord ya solo bino bozolanda biso partout dans le monde toza toujours pour continuer notre reportage oyo toza sur place ndenge kaka bozo mona na simananga décor wana toza vraiment sur terrain na palais du peuple esika oyo makambu ezali koleka esika oyo motion ya censure ya gouvernement Ilukamba eza vraiment kosalema ya solo botikala toujours branché connecté na chaîne Nabino bokozwa ba information ya malamu. Oui, chers fidèles téléspectateurs, ndenge kaka nauti koloba na annonce toza na motion de censure contre le gouvernement Ilukamba oyo vraiment ezosalema na palais du peuple lelo eza penza mokolo oyo peuple congolais azelaki penza tope babandaki pena kozela mokolo oyo esalema yango bozomona na sima na ngai penza peuple azangaki te kolanda pe koya koyeba ndenge nini penza masolo yango eza vraiment kosalema. Mais pour votre information toza déjà kopesa bino information que plénière déjà ebandaki absence ya premier ministre Ilukamba eza toujours signalé toyebite nini oyo vraiment ekosalema wana tozo lekisa micro epai ya baimboka oyo penza bayaki na palais du peuple pona kolandela ndenge penza masolo yango ezosalema toyeba nini penza parce que jusque là absence ya Ilukamba ezali justifié na palais du peuple mais motion déjà ebandaki tokolunga toyeba nini ekosalema soki a se présenter to a se présenter selon analyse ya population oyo babandaki penza kozela motion de censure ya gouvernement Ilukamba tozana ndeko oyo aza pembeni. Bonjour ndeko. Bonjour monsieur journaliste. Vraiment bandeko bazolanda yo na GCAM TV partout à travers le monde balingi baye balelo motion de censure contre le gouvernement Ilukamba ezosalema na palais du peuple mais tu remarqué absence ya premier ministre na parlement nini penza okoki koloba eloko oyo nalingi na loba na ndeko na yo na landi maloba na yo ozoloba kitoko makasi olobi motion à censure contre le gouvernement mais bon moni absence ya premier ministre mais na banzike ba membre ya gouvernement baza na kati oyo mkotaki na kati elingi kolakisa ke gouvernement ezali représenté parce que gouvernement eza individu te gouvernement eza équipe mobimba eloko nalingi na rappeler pe lisusu parce que muto telemi
malgré tout ça na kati ya population mais il faut oyeba peut-être na se présenter te mais nga nazali base ya IDPS président Mathieu oyo ayebani ya écho ya bonne gouvernance de l'IDPS bato balingi mboka etambola na kati ya nini ya bonne gouvernance bon eloko bango ba mesani sibiso mauvaise gouvernance ezambala liboso te prestation ya ba juge ayaka pété eza habitude na ye eza comportement na ye o professeur wana na ebité nde cours ya tanga na campus na université ezalaka na ebongo est-ce que ba absence wana tokoki koloba yango ezali outrage te bon tokoloba outrage contre qui parce que tango muto azoloba ke j'ai prêté serment et fidélité à mon autorité morale c'est-à-dire c'est un premier ministre d'un individu aza premier ministre ya peuple congolais te yango mo biso peuple tango toye tozotala gouvernement biso tozotala individu te yo omone kaka mission na auti kende na Lubumbashi pona ke kotuna nini autorité ne morale ti lelo ya melaka na mabele ya nini ya Kabila il faut Kabila yebisa ye eloko basolo na Kabila ngana yo toyebite mais ye moko ndako yebisa biso oyo basolo na Kabila mais awa biso toyeli te toyebi gouvernement oyo etambola ki bien te esali makambo oyo esengeli te baye po ba juger yango mais tango déjà mutu aza kokima eza fuite en avant ayebi lolenge nini ayibi mbongo ya gouvernement ayebi lolenge nini asakani na gouvernement mais kasi moto a censure na ba oyo bazali représenter okomona bango ba vice premier ministre bazali ba VP Mbassa batosi bazana kati bon individu wana nda yete hein permettez quand même na loba na terme wana parce que individu c'est un individu hein et ça gouvernement te mais moi respect Mukepo Azape Mokambi respect c'est son excellence ce que na lobby individu c'est-à-dire elingi kolobake ce n'est pas le gouvernement parce que problème oyo bazolobela gouvernement tango yo ozo poser problème à individu yango tika to lobela nano mwa ndambo yango parce que au particulariser yango yango na lobby individu wana eza gouvernement soutien ndeko na ngai mais souci na biso eza nini po azala te ye déjà azokende wana essayer bani majorité c'est monani et défilé devant bati lukwebo bango nyonso na bato ya peuple de basi badere bake kwa dere na union sacrée to moni bango po ezalaki officieusement mais bati lukwebo tongo ba confirmer officiellement to moni bato nyonso bato MLC bato ensemble bango nyonso basali ni badere na nini na vision nini ya mokonzi ya mboka elingi koloba ke na minute oyo azate mais kasi souci na biso eza nini tant que Lunkamba zo kweya président azotiela biso premier ministre asika papa Fachi papa Béton yo za papa biso oyokelaka base nde makambo tolingi lisusu pa premier ministre ya batute ya ba commission te tolingi premier ministre oza uta na mutema na yo o moni confiance à premier ministre oya ko résoudre problème à peuple congolais toza na mai te toza na courant te tozolia na pasi misala eza te mais tozomona ba premier ministre bazoya baosalela pona mokonzi oyo atielier mais siko oyo ya peuple okotia mokolo nini ya solo akotia mokolo nini mais tomoni pe bientôt la gouvernement ya union sacrée ezobima est-ce que tokoloba nini tango tokomona lisusu ba même individu oyo tobengana ki bango topé oyo peuple aboya ki bango mais ceux qui tomoni reprise ya même individu ba individu wana toloba na terme ya ba individu topé le voilà, même figure tolobe la figure même figure oyo peuple eboyaki ndenge oti koloba tozangi mai tozangi courant kaka bato ba travaillaki ceux qui tomoni bango lisusu na gouvernement oyo kobima ya union sacrée wana okoloba nini yango ndeko tango nazoloba naza ko interpeller conscience ya mokonzi ya mboka makambo oyo non seulement mokonzi ya mboka nazo ko interpeller na bato ya union sacrée parce que bakoti balobi toza ko adhérer na vision ya chef de l'état tolingi to accompagner chef de l'état mais problème ya choix ya premier ministre ezalaka pouvoir discrétionnel ya chef de l'état ya muto oyo amoni ke oyo soki na tie wana ndenge omoni coach Ibenge akotie match omoni ba congolais ba sepele soki na tie petit wana na pointe te babi okota mais oza kijamfuka moko botie liboso papa farata na farata to ozwele kote yango moni to lingi ya mbala oyo papa Béton tout oyo ba premier ministre ba ma commission ezate awa to lingi premier ministre oyo azo uta na obedience na yo toza na sima na yo soki bato bakote na union sacrée bakoti penza na mutema moko po eza secret eza sacré eloko tozo benga sacré eza vision uti pa nzambe mutu akotelemela ngo azate mais kasi biso base
toza simano to sepela mais oya ko meka ko telemela yo papa yango moni to libanda to sala aventure te to libanda po to kengela awa eza liso likola li ya lisu yango moni to fongola lisu po to mona makambo ni zo leka na nzungu wa ma famille o to benga ngo nzungu wa ma famille vraiment système à liso na liso tozo tambousa toujours au micro tozo mona bande kopé basé belé ba koki pe kopé sa makanisi ndeko to moni nini motion de censure contre le gouvernement Ilukamba ou ezo salema na palais du peuple mais jusque là tozo signifier absence ya premier ministre Ilukamba na place wana okoki kolobani. Oui, merci monsieur les journalistes. D'abord nakoki ko mi présenter non. Nazali Ndegonayo Théo congolais d'origine na Bandundu parce que tout le monde a vécu fort moi son na Betiboro je connais je suis de l'UDPS naza cadre na Libanda UDPS extérieur section comme na Luanda na ye tant que tous awa selon ba ordre ya hiérarchie à parti tous la a pour nous accompagner et lokoyo yangona toye nde to fandi awa. Nous sommes ensemble avec le peuple congolais et puis na ba cadre na base o nezanengambu. A problème il y a li question tuninga azala te eza ba institution à parlement et bengi mokonzi institution ya gouvernement aya ko justifier crise mo eza quelque part au bango mo bayebi. Alors tant qu'abani ko lukake asala ba mambiambi na ye pour créer crise, non, il se trompe tant qu'un professeur, éminent professeur. Et puis, na âge naie, amita la carrière naie, usuka, nous l'engeneni. Yango to meki ko tala ko sala banalise, ndeti na biso matoye, toyoka est-ce que a olongwa à partir à rapport oyo ba député ba bengie. Mais ce olongwa, alongwa parce que ezayeta ko bloquer tout un pays comme le Congo. Machine est en marche. Chef de l'État a besoin à servir le peuple congolais. Dans le mandat, il y a 3 ans. Ceux qui ont missionné comme Messana qui n'a pas eu parcours, ou ils ont bloqué le chef de l'État, tel que le chef de l'État a une vision, ils ont servi vision, ils ont une mission, ils n'ont pas eu. Mais l'école, ils ont poussé le chef de l'État, la vision, il y a union sacrée. La compagnie de Goné, d'abord, ils sont sacrés. C'est-à-dire qu'ils ont un moment divin. Et où tu pas en Zambé, yo so ngo bunisa o eza en Zambé. J'espère que base vous s'en charger na yo. Donc ban Israël bagoti kaote. Nous sommes les fils d'Israël. Oyo eza parti politique o Nzamba ponaki abundisi parti au pendant 37 ans. Mais bazali toujours oui. Si bakot na mboka promise c'est ça maintenant la terre promise. Yango to beta masolo o. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Baïba que nous sacré et ça oyo Seigneur epsaki ke bana Israël bolongo na boumbu bo kene na mboka bilaka yango moni parcours ya parti oyo yango ezoko kisama mais ceux qui y abika bloqué c'est le rapport na bango basai na Kabila na bango to yeba TFCC mais il se trompe la force du peuple est fani na UDPS oyo senga ke no souci ya kotambusa mboka ezala bien na kolongono nyonso c'est-à-dire dans la bonne santé congolais à la mukina tongo a bien venir nangeza olega beta mutu atuna na rolia nini o situation ezaka ke non ya bino benga ngoni bino bakinois donc ce ko bimite mo les athées non c'est un péché tout du jour wana ezali sumu moko ikutu biso tozana mboka o ebetsa biso mabaku. Nous sommes des Kinois, nous sommes des Congolais. Tokendaki régime o to monaki ngo bien te to kimi na biso to ke to fani sisu ba Congolais ce que ba na mboka paya lelo to zongi to zo bloquer toujours ba système anti valeur. Donc j'espère que nous allons bien Ilunga Akita Amata to telemi awa ba kolongolaye. Vraiment ba kolongolaye Ilunga Akita Amata wana ezali la voix du peuple ndenge to telemi pe na palais du peuple. Donc ezali esika oyo peuple atinda kabatunaye na mission kende kolobela ngai kende kolobela ekolo bongo soki baye oyo peuple atinda kabango baza penza kosala musala makasi malamu te lolenge elongo bani peuple ye moko azwaka ba directive to pe a decidaka kolongola ye
tope kotika ye wana ndenge penza tozwa kotambusa micro ndeko mbote toyomoni lelo bavandeli penza na Assemblée nationale balobi na palais du peuple 333 députés oyo ba signé pe baza déjà na 4 pour na motion de censure ya gouvernement Ilunga Kamba olobi nini pour na makambo wana mais tozomona jusque là premier ministre s'est présenté te est-ce que akolongwa tope akolongwa te. Merci beaucoup. Comment nangai Job Malimba, Congolais des pères et des mères, naza étranger te, umboka nangai. Na derrière chef de l'État, na soutenir Fatou Beton. Candidat nangai on a voté qui numéro 20. Awa na ina ndako nangai, ba benga ngo palais du peuple. Palais ya Ilu Kambate, ya Kabila te, ya mutu te me palais nangai ya yo, palais du peuple. Awa ba tot biso to voté qui. Ba moni ki makambu e tambola bien te. Ba eli na biso. Ba représentant na biso ba bengisi Ilunkamba avec honneur papa nangai tellement makambo que bien te avec le tout respect que nous avons envers vous yo koko mobimba bima na porte munene etala papa Ilunkamba koko nangai yo un professeur munene ya économie tala makambo sali ozui mbongo ya contribuable à congolais o biso to futa ba taxe na biso au Kamati Nzela, un voyage officiel, déplacement officiel au Lubumbashi. Au bout d'un un individu Kabila. Na mbongo ya ngai mbongo na ngana futa ba taxe. Au zimbongo na au tcheba carburant, au futi ba avion, futi ba hôtel, au bout d'un individu. Est-ce que kokutana na Kabila eza penza mabende ko tomoni ope awa par rapport ya voyage ya premier ministre Ilukam ndenga kende kokutana na Kabila autorité morale est-ce que eza mabe est-ce que sala ki lisumu pona ngai na mona ngo eza mabe parce que yé mutanoma ki ezali président de la République azala ki pe premier ministre oyo ezaki ya coalition FCC cash tangu coalition FCC cash ezali soute c'est que Aza sous premier ministre. Après chef de l'État mutanoma qui a dit qu'il faut démissionner. Mais hier a tout cité à qui n'a pas autorité morale, à qui ceux qui sont là mais ils a déjà manquement où il a manqué chef de l'État. À ça les locaux comment ils allaient à ça les mabé ma casse. C'est ça bon. Il y a solo à ça les mabé toujours continuer ndeko. Tolingi toyeba. Tozo lobela awa ndenge to telemi penza na palais du peuple liboso ya palais du peuple esika oyo yo oyo zali mokonzi parce que balobi la démocratie pouvoir pour le peuple biznonde mutu botinda ki penza ba oyo 333 oyo baza na kati pona motion de censure contre gouvernement Ilukamba mais jusque là tomoni absence ya premier ministre monsieur lingaki sa le malobi. Hier, bah reporté en lelo, mais lelo a été nini penza okoki koloba na place wana. Vraiment, c'est déplorable, hein? Parce que tout un premier ministre, il est le représentant, il est le chef du gouvernement. C'est-à-dire, quand il est aux affaires au gouvernement, ce n'est pas pour lui-même, c'est au nom de la population qu'il est aux affaires. Alors, si nos élus sont dans l'Assemblée, ils sont en train de siéger tout en l'appelant, en les convoquant pour venir, il doit répondre. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons est au nom de la population. Alors parce qu'il est contre la population, ça montre qu'il est contre la population, c'est pourquoi il est en train de résister jusqu'au 7e jour de la convocation de la plénière. Alors c'est vraiment quelque chose à détester, on n'est pas contre ça en tout cas, ça c'est montrer, c'est rebeller contre la population. Bon, parce que nous sommes dans un état de droit, alors le peuple, tout le pouvoir lui revient. Alors nous allons attendre jusqu'à ce que la plénière va prendre fin et que si le Premier ministre n'est pas venu, d'abord nous allons voir la décision qui va sortir du bureau d'âge et si cette décision n'est plaît pas la population, dans ce cas, la population prendra les choses en main. Vraiment, merci beaucoup. La population prendra les choses en main. Vraiment, Ezabongo, Maloba, ya Baimboka, Oyo Bapesi Penza Makanisi na bango, par rapport à la motion
de censure contre le gouvernement Ilukamba Oezo Sale Mabongo na palais du peuple. Boko Fabien, Bokolombe Sam, Bokumwana Élise, Bolengetenge Dieudonné, Bouliki Abraham, Bolila Lolaga China, Bolio Emina Willy, Boloko Gabriel, Chers téléspectateurs, pendant que nous sommes en train de suivre cet appel nominal des honorables députés qui vont donc voter, l'un d'entre eux est ici avec nous. Il s'agit de l'honorable Jacques Ndjoli, qui est en même temps professeur de droit constitutionnel. Il va nous éclairer un tout petit peu sur quelles seront les conséquences si jamais la réponse ou la fin, le dénouement de ce scrutin donne une décision qui déchoit le gouvernement Ilou Nkamba. Quelles seront donc les prochaines étapes selon votre regard de juriste? Mais cette question réglée par les constituants dans au niveau des articles 145, 146 et 147 et dans notre règlement intérieur à l'article 214. Donc il y a une motion de censure. La condition de recevabilité, c'est que cette motion de censure soit signée par au moins la moitié des députés et la motion de censure est soumise au vote dans le 48 heures. Hier, on n'a pas pu le faire parce que le Premier ministre avait bénéficié d'un ordre de mission officiel de 3 jours. Nous l'avons entendu aujourd'hui, il n'est pas venu. Eh bien, nous passons donc au vote. Et la Constitution et les règlements intérieurs sont clairs. Si on vérifie les quorums des décisions, c'est-à-dire le quorum de siège d'abord, nous sommes déjà à plus de 380, donc on est là de 2 tiers, n'est-ce pas, des députés. Et le quorum de décision, c'est tout simplement 250 plus une voix en cas, n'est-ce pas, de motion favorable. Donc si la motion à l'approbation de la Chambre à la majorité absolue, eh bien, le gouvernement le Premier ministre doit remettre, c'est ça l'impératif, il remet sa démission dans le 24 heures au président de la République et à partir de ce moment-là, il est tout simplement balayé de l'échiquier. Donc la suite, c'est le travail que l'informateur a été chargé et je crois que dans moins de quelques jours, il va remettre son rapport au chef de l'État et le chef de l'État pourra désigner un informateur qui viendra alors recueillir le suffrage ou l'investiture de la Chambre. Voilà tout simplement voilà, merci. Mais un petit si le Premier ministre refuse de démissionner dans l'heure comme il est prévu. Mais il ne peut pas refuser. Je crois qu'il ne bénéficie plus ni de la confiance du chef de l'État, ni de la confiance de Chambre. Donc il n'est plus à même de gouverner. Il est sans confiance. Merci donc, honorable Ndjoli. Il était en train de donner les détails juridiques sur ce qui adviendrait après ce vote. Alors, il a été appelé, comme tous les autres, à aller lui aussi accomplir son devoir parlementaire qui, en ce moment ici, réside en ce qu'il doit lui aussi voter comme tous les autres. Les urnes sont donc placées là, 6
Et l'appel nominal procède donc de cette exigence de la plénière de ce jour. Il va voter comme tous les autres l'ont déjà fait avant lui et les autres le feront après lui et de temps en temps nous reviendrons aux honorables députés qui vont voter ou qui ont déjà voté pour nous donner leurs avis ou leurs impressions sur ce qui adviendra à ce vote. Si jamais le vote est positif ou négatif, nous poserons aussi la question tant que dès lors que nous aurons une opportunité à un autre honorable député pour imaginer un cas de figure où la motion qui est en train d'être votée pour ou contre aboutit à la solution non que les députés par l'absurde ont réfléchi décident de maintenir le gouvernement Ilunga Ilunkamba. C'est un vote, c'est à l'issue du vote que nous aurons le résultat final. Alors dans cette spéculation, dans ces supputations, on va mettre la main sur un autre député pour envisager l'hypothèse où il n'y a pas de vote favorable à la motion, mais plutôt des votes qui soutiennent le maintien du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Donc voilà, il est donc dans l'obligation, le Premier ministre et son gouvernement, de se soumettre au vote qui sera dans quelques minutes, dans quelques instants, dont le verdict sera rendu public par le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Le président du bureau d'âge qui a tenu à rappeler au tout début là que le Premier ministre ne venait pas répondre au bureau d'âge, mais plutôt à la plénière qu'il avait investie. Prince Mopoi, les téléspectateurs de la langue Tchoulouba constatent en ce moment, comme tous les Congolais, que les députés défilent et chacun va prendre son bulletin de vote, il va dans l'isoloir et il revient glisser dans l'urne sa décision. twasakijila wabonyi edichala kuti benatanda bonso badibikala balonda chisanji cha jitunga tusangi bomuzo bwa chimondo abukalenga mwabu bachi kutunga fanka basanyi nambwa kokula mwandu jumwikala utangile mukanda mutu bialo kujibachi kuita batu kunka misatuni muntu mwa bwa kushimbula bukalenga bwa jitunga budibikala kubulombo jibwa Sylvestre Ilunga Ilunkamba Sylvestre Christophe Mboso koja pwanga mulombo de bachi putu muna fanka mumana kulejo mwande ukumpala kwa bachi putu byakachi bikenyene bawakuila bwakumuna mo kufikila kubipeta byakana bikale chakusankisha muntu yonso kadime ne kavulambe di Sylvestre Ilunga Ilunkamba bavuba mwinji lelwewu bona bwa malaba mushala uvwa bavwa balekelo kokulu mwande wenda uvumulwendu kaji lelo waja masatu jipanka jivujase bamuna mushindo kutokuchibombongo mukande uvubikala batwa byala kuji bachi putumuna fanka nukumujika imuji leje lelo nashi kwa muni bukalenga bwende bushi muna bamene bonso kimba fika na shan kwasi ya bujani mitupu kibwalukai kubulombo dibwa Christophe Mboso koja pwanga banga chimapanga jika kujibachi puito bwase bajini chakwini mwande uto nukundekeji bwa bobu kumanyi bwani buchi munyi bikaluseka kai tunumanshi bwase mpinjewu bajiba bikile chupuito kumwa wangataka kanda kenda uyikukele mukabondo pajibele tukande mukabondo mbwa kumanyene bukalenga bwa Sylvestre Ilunga Ilunkamba bujibu shalanyi anyi bujibu ya achiki chikala ichena bwalu bwa muchu wandunga ujumwa samiji bwa kushimbula bijibikengele bilobo kiboroka tujalelwe batch vuita ni bimanyi bwa nubionso na mutu bondo yemu mushindu kibikala bela tuchi mutu bondo mukipa shilakase bia manda muna makanangana amuna mushindu wa ku mweneshibwa katu numanshi nipato kwa papa mbato ampinje kunkama yisatuma kumemwanda mukulu ni babiji mbachi putu muna wafuanka bajibikala bapita ku masungula ajitukujalelwe kalumbanji nanga kuche bana bakana malandi washinga mbujema wa balenge la chika kwa mansamba ni mutambi mseko lwa lumani mu kabinda mushindu mwene ditu aba boto bika batulonda luseka lwa sankuru nje muna lusambo tunumashi bwase lelu ewu wandaya nibi manyebwa bukalenge bwa Sylvestre Ilunga Ilunkamba nibu ikala kwani anyikabwa kuikalako bwala bwa muchu wandunga ujumwa samije bajincha kuhula mbilobo bionso nibi kacha kumanyika ditu kujalelwewu Sylvie Meta njengu pesha butolo wakulu mwakulu wa Swahili kajipikale myandi yonse yakufika kuchibumbongo nitupinga na bwa kubwele mbondoko baba pia na biteke
Ni kweli Prince Mupoi, wafasi wapenzi, tutemjulisha ya kwamba kwa wakati huu wateule wanapatikana katika uchaguzi. Ni kusema ya kwamba kila mteule wakati wakaita jina lake akasikia anapita mbele na kuweza kuacha kikaratasi cha wenyewe kwa kuweza kuchakua kama ametamani serikali ya bwana Sylvestre Ilunga kuanguka. Merci de votre confiance toujours au micro de votre journalité de la presse Jonathan Bango. Vraiment avec votre magazine Actualité du jour na chaîne Nabino Pelo Pro TV, vraiment Botika la toujours connecté, branché. Vraiment wana Boti Kolanda ba image, il y a censure, il y a motion de censure, il y a gouvernement Ilukamba o esalema ki vraiment na kati ya palais du peuple. Vraiment to sepeli na bino nyonso oyo bopesa ki tango na bino pona kolanda biso en direct na chaîne na bino bozala toujours branché connecté pe ngana bino to kutani lisusu na mikolo ezali koya toujours na chaîne na bino Pelo Pro TV to kutani botika la malamu. Pelo Pro TV, meme libi ambiance, boya kotale monde, boya kotale, Pelo Pro TV, meme libi nonde makambwe, Pelo Pro TV naleli.